donc nango faute ya Stella peut-être faute ya mama ba Stella moi nazwaka te donc na sens nini mama biso ko motina na kendo lukavi David wemba tinda bana ba kendo lukavi donc moi na bana ba kindumba o so comprendre vandi na boyage to atindi yo donc o komi so jour ano bimo suite o ka obligé faut soit son ni mama koloba David wemba et en plus eloko zo pesa passe o yivenele wi o aza mungibi molinga ye oh basa minito basa ya lokolo pepele donc ayebi venaka oui jeune azaka mungibi asala makamba mabe aza criminel Madame Master vraiment donc si on a le vu que peut-être que je connais pas Stella je serai ingrate na casino longindo wana to ebi vi o Stella alinga kozala Stella c'est une fille de un complexée elle a complexée comment aza muto na ba complexe d'infériorité Stella alinga kozala toujours à la page bel et bien zombongo ya après osuki wapi osumbongo ya après osuki wapi waka po baninga na yo babenga yo la patrona Facebook baninga na babengo la patrona baninga na yo babenga yo la femme du patron baninga na yo babenga yo mwasi ya lokolo pepele tape seme mabango fille de chance bakombo na yango de boma basi na minute donc ezo boma génération na minute muta pesi Stella cop eza muluba ba fille tout au ba ya bon marché asa pédé to sola muluba asa pédé o cartona kanga villa Kinshasa vraiment non ba fiesta wana ba stoning banini mutu toi yebi muluba lem soupe ba fille wana ba kufiana ba yebaki babi keko wana ezalaki wana lemsu bayebaki bakope wana oyo mibali na bango basalaka mais mpona bango bazalaka na bango alese bamona ngo eza normal mpo anini o sinti alobaka lochocho ta lochocho mpasi ememi muluba sikoa une époque mais sikoa konzakanga tous les filles ya bien donc asolaka na baprête à danger donc prête mo boyekisi ne esenga kenya walala na mwasi atie lar so osollicite muluba ozwa il y en a beaucoup de filles qui comprennent la vie à Moulouba. Moulouba c'est un PD mal placé. PD moi soukola banzoto abongisa sima longola bato fina banini. Ozomona. Ye maman na c'est que il faut la femme courageuse ko ya buzo ba kangama na ba PD. Vous comprenez? En bossant dans les femmes courageuses, il y a pas dans la Bible. Non, peut-être maman le bélier n'a pas façon mususu, il est pas ça. C'est façon mususu, c'est bien ça toi et puis maman va Stella. Donc inutile au chat point na virgule. Oh nyo ça va dans le Congo, à carton, ba fiesta, ba stoning, ba tata moko yo no nga tata oyo akoki kolinga yo. Mais yo maman zo bana mwana oh kende lobana sombelo crédit tango yo ba sombelo crédit d'office maman zo tinda mwana abima na tata ba comment ça veut dire OK pa ya mobe en soi ozota be wana kitoko koleka ya yango pe ya yango azwa pe vite yo ka se pe na yo zo vi jamais ya utalunda jamais atala na ta makolo go soka atikali kaka na nini yo tabina ko eza makoso to nini siko mutu abongo ata yo bena we likona ba cheto makala yo bena no zabwe yaya na ko linga yo zwavi mobali akuta na mbala liboso alobino pour la deuxième fois to ko tana wapi na kibokolo mobali akuta na mbala liboso yo déjà vi na hiko na 40,000 kwanza moko be na ozanga 70,000 kwanza po sala 130 pona somba kabelo ou bien pona na somba ba mobala ye le musoza mobala ba ja wana talinga mi basi basenga yete mais yo premier contact déjà crédit kaka yo ba memi place moko boye mobala sengi kaka gazoza mi ya momena nini champagne amarula tala ba ja basi mendo complexe siko tuna siko mwana mwasi ana azolobaka wina melaka champagne to oyo azolobaka ana ke namelaka marula afanda pena na ndako ne pena boye isa bimisa ta mboka sombe ya marula na ndako
Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Ça dépend Herbolanda émission Nabiso. J'espère qu'elle n'a tellement trop. Premièrement, bon s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Idéologie TV avec notre formateur David Ewembe. Donc le lot Zaka na se ma solo ya balabala. Ma solo ya balabala to elibino ba réalité aux les kanamo qui concernant ba jeune fille ba komi le koso ya mbongo. Donc bali koyoka boss mo boete donc ba koma mingi kokanga mana ba pédé banani bato ba betaka ba jenda ko memaka ba pa mibali. Donc le lot vraiment dans le ben meme dino concert na confrère na David Ewembe avec Cynthia Bofongele tamo sa mama soso. Donc to panzali sango comme il faut. Wana vraiment avant wana na pesa ba mbote na ba sponsor na mon papa Guy les Parisiens soba ba mbote belé siko za Myriam Makamba lelo tellement trop Rita Tsuka la brésilienne balobi 50 avions 1000 mindele. Donc ya bongo ezala te mon boss. Donc babi boss na nga solo la nga bien les petits barons de la ville. Donc ba mbote belé siko zali. Bonjour Cynthia, bonsoir. Mbote na bato nyonso balanda biso mana masolo ya balabala lelo matoso la ka réalité ya makamba mokili ndeka yo moko soulever ngo donc alinga mingi ko baka te donc à vous la parole. Bonsoir David Ewembe ndenga Angola ndenga Congo partout bonsoir. Myriam Aigle Jaune bonsoir na ope bonsoir à tout le monde au bada ko sisi biso na minute donc tozali toza pena toza David Ewembe Cynthia Bofongele na vraiment le lot toté lisango comme il faut donc ba fanatique na biso ba mesa na biso kabo. Donc tous parler vraiment sur ba jeune fille à lelo. Ba réalité eux les kalelo donc jeune fille à lingi koyoka te ke boss mo boy azana mbongo. Donc ba comment trop kokanga mana ba PD ba te kaka bango bien ba jeune garçon mo boy so ki ka jeune garçon mo zala na boss boy aye adiembeli po ebi kana simane azo mobile ben convenu nango ezala vraiment ni. Bon ben convenu nango eza yango nde tomona na minute oyo donc tolobela nano actualité na minute oyo bato mibale basi mibale bakufi nde bana basi wana nde bakufi bongo soki tolandi histoire bien balobi na biso nalandaki mama moko azotémoigne alobi ntango basali accident et après jeune moko azalaki na kati abimaki na voiture po akima ntango alingi akima azalaki na sac au chassé moko bene na maboko na ye amoni ke na état aza nango akoka komema chassé au sac te nde atikaki yango akei ntango akei akimi na ye ale bato baye nde bafungolaki yango baye komona babiloko ya bamystique wana babikeko na babibi donc cela veut dire quoi monde na minute oyo tokomi lokoso nalobaka bana basi te biso nyonso donc en général tokomi basi bon nakeka mpona basi mpo naza mobali basi bakomi lokoso basi bakomi complexe bazoyeba eloko nini bakoki kosala te mwasi alingi bato balobaka ke wi ye aza mwasi lokolo pete mwasi alingi bato bamona ye babenga ye teke ye aza motu ya lokolo kilo peut-être mamo ebimi mikolo yango wana donc complexe ekomi makasi na niveau ya bana basi complexe ekomi makasi na niveau ya bana mibali alingi azala garçon de disque alingi azala fille de disque alingi soki masa na ye alobi ke ngai naza fille ya lokolo pepele ye esali ye motema pasi le mosusu akomitala comportement na ye uswat mibali bakabelaka ye te par rapport le mosusu ya makambo na ye oyo aza nango na ndenge mosusu le mosusu mpe eza temps mais il y a comprendre en côté tellement pas bien que moi ça le kilo il ça les complexe allez tant que bima libanda akuta ina mutu moko boye o fulani o ka ba boa kaka ya kabwani ndia akiko mikaba et en plus eloko zo pesa passe o yivene le wi o aza mungibi molingaye oh basa minito basa ya lokolo pepele donc ayebi venaka wi jeune azaka mungibi asala makamba mabe aza criminel bato basalaka basimbaka bakisi mais ye elobele lodin te bango babeta elo baloba elo moke mobali wa moyibi tout bango nde bazala bapesa mbongo makasi koleka kasi mbongo zo bel et bien zo mbongo ya après osuki wapi osui mbongo ya après osuki wapi waka po baninga na yo babenga yo la patrona Facebook baninga na babengo la patrona baninga na yo babenga yo la femme du patron baninga na yo babenga yo mwasi ya lokolo pepele
tapesa emema bango fille de chance bakombo wana yango tozoboma basi na minute oyo donc ezoboma génération na minute oyo yango ozomona tozokufa lokola buzoba le mosusu mpe bafi wana bakufi wana bayebaki babikeko wana ezalaki wana le mosusu bayebaki bakope wana oyo mibali na bango basalaka me mpo na bango bazalaka na bango alese bamona ngo eza normal mpo anini oyo sinti alobaka lochocho ta lochocho mpasi ememi sinti abofongele tamosa nayebi te makambo oyo ozomona ondeni nga na trouve na ngango normal parce que eye nango ebandeli te tosuka mpe te tokufelaka bafille ya bacomplexe ozo bafille ya bacomplexe ozo comprendre to bato bagarçon bacomplexe eye nango mbala liboso te eye nango mpe mbala suka te mpo econtinue ata loyo biso topesa lite ya lelo ye bango eye na mutu mosusu akelela akopesa nsima mpona koluka falanga ozo comprendre eye mpe na mutu mosusu akopesa liboso mpo bafi baye po aluka falanga ozo comprendre siko par rapport a stela ndeko na biso akufi oyo balobi fio wana alekisi ye eye na bato ebele oyo bayebi vi ya stela na congo bacamarade nanga baornela TV5 oh comprendre on dirait qu'à Congo madame master vraiment donc si on a le que peut-être que je connais pas Stella je serai ingrate na bakasino longindo wana toyebi vi o Stella alingaka kozala Stella c'est une fille de 1 complexée aza complexée comment aza moto aka na bacomplexe d'infériorité Stella alingaka azala toujours à la page nango kwa liboso te Stella kutelana nango ke peut-être lelo ememi na liwa ana baku oyo akutana nango ya bebele mais na bato nde baza kosadresse baotya baza koemploye ke mitera champagne moto abomi non ye lokuta moto apesi Stella cope eza moluba bafille tout oyo bazaka ya beau marché aza pede eza tosola moluba aza pede oyo akartonaka nga ville ya Kinshasa vraiment donc bafiesta wana bastoning banini motu to ayebi moluba donc so oza fille ya milieu ebi moluba te c'est que wa fille ozwaka te nde balobaka ozo comprendre wa fille de disque te wa fille ya nini te wa porte-monnaie te donc wa fille ya bongo jusque okartonaka na pede wana moluba omona à l'époque na bandele ezalaka badaniel ocomprendre badaniel bamarcelo banani siko moluba siko aye na époque mais siko akonzaka nga tous les filles ya bien donc asolaka na baprête à danger donc prête mo boyekisi ne esenga kenya walala na mwasi atye lar so osollicite moluba ozwa siko erreur biso tosala eza nini moluba daa boma vi na ye moluba adescenda na biso babasi parce que aza pede azalaka complexe na biso eloko oyo alingaka nzambe asala ye nzambe asala ye te awa bando otya biso babasi na berere ozo comprendre siko y en a beaucoup de filles oyo bacomprendre avi ya moluba te moluba c'est un pede mal placé pede mo asukola banzoto abongisa nsima longolango bato fina banini ozomona sikoyo moluba liwa na ye eza teke nzambe nde moto efasinyele liwa na ye deja aza vers lifelo siko yo jeune fille ya monene kitoko bokamba na pede mo boye tana nkombo tobenge na pede ntango yo mwa mwasi ozwa na initiation wana ya okangama na bapede ozalaka camarade ya bapede yebisa biso où allons-nous eloba fille akatana nzoto ozo comprendre où allons-nous oza jeune fille ya kitoko sala patient emso nzambe abaki opambolo na 40 ans mais yo oza 22 ans oaka aprese nzambe apambolo ozwa bamillion yango lelo tomoni Stella na ndeko mosusu akufi eza nango mitera champagne te bakufaki sur place te moto akufaki sur place ezalaki Stella moninga na ye wana mosusu jo oblie sono moto ayebi ye camarade nanga ornela TV5 parce que quand moi j'ai quitté Congo natikaka bango bawana nda bakomokanga mais moi je connais Stella ozo comprendre donc eye nango faute ya Stella pete faute ya mama ba Stella mwana zwaka te donc na sens nini mama abiso akoma otinda ana kende oluka vi David ewemba tindaka bana nde bakende oluka vi donc mwana atindi yo donc okomi so jour wana obimi ozwi te oaka oblige ozwa so osongi mama koloba ofinganga tolia nini mama ye mazobenga oza lokolo kilo nga nazaka lokolo pepele landanga naza misuka siko yebisa ngai Stella a appris ce que sa maman a dit o akotie na mutu parce que biso nyonso toka na eloko na mama biso loba na nga boye tozala nango na mitu siko ye mama na ye seke yo faut la femme courageuse siko ya buzo bakangama na bapede
Ozo comprendre. En bossa na lo ba femme courageuse yé ba na Bible. Non, peut-être maman le beli na ba façon mususu yé pas ça. C'est façon mususu te biso nyoso to yebi maman ba stela. Donc inutile o cha point na virgule. O nyoso bana na Congo a carton ba fiesta ba stunning ba nini ba ngbasuma biso tout. Donc na cha général to yebi ba DJ Tigana ba yebi maman na loba. O comprendre. Ba masanga ba Claudine o comprendre. Ba dine ba yebi maman ba linda kitoto do biso nyoso to ata ndi. Ozo mona. Avec imeona oluwa valanga lo chocho do ekebongo do liwana eleze batute blessé batute eleze batamusiko ba éviter mamoni fia kupia salati. Voilà, merci beaucoup David Ewembe. Tout cela non par rapport ya ba maman au batinda bana ba salati ndumba même ana Luanda partout dans le monde même na ba Paris tout. Donc maman vraiment Monique vieux o ana mbongo ebele mais aza ndumba makasi ebi ke vieux o aza mobali ya bandumba ndeto lo baka vieux ya babula mais maman ebisa mwana ya mwana ngakota na apeso bongo. C'est l'accord Myriam Akamana Katiote. Tomonika lelo ya Stella. Groupe ba fille o ba utaki okufa na Lubumbashi ekira ba Sophie Parker. Ekira ba Sophie Parker ba kufa pour nini via apprécier. Sophie Parker ba groupe à 3 filles. O ba kenda ko simba kisi ba cha bango nyoka na lolemo. So akute na David Ewembe bwalobi David Ewembe na la kosa $5,000. David Ewembe a bimise ba panzela ngo ba champagne mais jour mi be kwa nganga et compliquera bango. Sophie Parker a suka lolemo libanda na bo balancer vidéo bo bona via Sophie Parker ndenge sukaki. Akoma baba lolemo nyoke bi nyosa na nini complexe d'infériorité puis avec sa maman o appui akena mabe yango bana bino ba osani. Emsonga na yo na yena ngene émission na kitambala boye bo fingi ke sinti ana page te et na page na Bible. Na page na Bible makasi. Mais na page nde ba Sophie Parker na ba Stella na page te wa maboloba. Bocha mafinga na odorango makasi. David, okolo bani. Bible zo bana biso. Biso bana to banga ba boti. Bo bango baza ba nzambe na biso assez. Quand ba employé mo wana baza ba nzambe na biso assez. Eza po ba laksa biso makambo pe ya nzambe. Ouais. Donc maman soki ba parents boza ba nzambe ya assez. Donc bo lakisa bana makambo pe ya nzambe. Siko ekomi e contraire ya monde na biso na minutes oyo. Maman zo mona ke oui, soki asalaka kindumba jour moko azwaka $20. Moi n'est pas zwaki asa kindumba lem sumona azwa 40. Maman zo boule. Mabe oyo asalaki. Moi n'est pas ça là. Ba maman mikolo. Donc azana à l'aise qui mabe oyo asalaki. O lem susu e baby si vina ye. A bebe so tali ba maman wana mingi. Basana ba vie bien te ba stabilité. Maman conscience na yezo yibisete ke non o ngana sereke za mabe mwana nga ko le kana nzelo te mais maman na zana à l'aise conscience te mezo za la te ya ninga ka mwana nga umino za bozaka chocolat salabo tata moko bo yo no nga tata oyo akoki kolinga yo mais yo maman zo bana mwana o kende lo bana sombelo crédit tango yo ba sombelo crédit d'office maman zo tina mwana abimana tata donc biso ba parents mikolo ba komi go bebisa bana et en plus pe bana yango po ba yebe loko o bazo sala po montra za mettre no ya vinaye de un d'abord ngana ko Myriam ko ba ngali kam so conscience na nga to volonté na nga ne faut epsanga na sala sinon je dois pas faire ça. Donc si ça peut na rolo bané likambo eta ke maman soso bete loko boy mais maman c'est so à soi afin de venir non David a conduit ngane rek siko soki tozo yeba babiloko wana te yango ezo mema biso na ba problème. Comment ça fait yo maman on a souci na yo pe na maman mo boti moi na sa kindumba pe moi on l'aime ça kindumba ba bana ndako na bunda pese biloko. Merci beaucoup David, to soulever moi eloko muke pardon. To parler pe sur ba jeune fille au ba vivre na ba pays étranger baza ba 100 parents. Vous comprendre? Na ba jeune fille sous tout le monde appelle na Luanda ndenge toza ba kenda ba Lunda ba o ya poto ya Paris ba kenda pe ba province na ba ko luka ba bon tonton ba papa wana ba pesa ba ngombongo donc ya Congo pe ba kenda ba Brazzaville ba kenda ba Lufu donc nini ko ba pona ba jeune fille. Natanga kala kindumba ezaki so sa kindumba ba lapideo. Natanga kala pene la bon so tangi Bible na kala omona soko sali kindumba ba lapideo. Siko par rapport à Android par rapport à vitesse makamone ezo kende elongwa nango. Donc c'est que zakaka mabe.
ate longwa nango mais ezaka mabe sikoyo quant à nous maintenant conscience oyebelo kozosala qui dit que soki angola oyangola fosa kindumba na yebi soki soki France fosa kindumba na yebi soki soki na Luanda il faut que ka lukapa na yebi sio ti o me bablo mususu exactement bato ba comprendre les tenter sinta ndenga zabwe ako sala loko moko boye yazo mona ke ndena on sala kopo na zwambo o comprendre te no ratembo bon on est à yote okobeta pena carré moko boye carré nde na obeta o epesanga makambo o comprendre pete ya erate yo nyonso na eza ta nzambe bayibila mso ela motu mosusu mosu opesa mbongo sika komibula bayibi yango te tala soko bana ngo amiki te tala bana ngo oyo babengaka tala nesi bagénération wana tala soko bagénération wana yo jeune moko bofai no kaka olingi babwaka mais tu travailles pas osani oza salarié te yango wana ozomona ozono penda jeune bato baotala openda jeune mais nzoka nde na butu okendaka pa tata wana okendaka kopesa nsima okendaka soki mpa nani wana ale nesi masamo azosona nga vi david yo mpena fo père mo aza na apesaka ne kisi te mpona idéologie tv fo keka basukola babone baoyebele soki ngai mona mituni babone idéologie ntongo bayaki basukolaki nani ozomona kete tozongusambure biso na biso soki oyoki biloko bongo omagasine yango okotongo na motu na yo nde memi wana donc zala à l'aise yeba temps ya nzambe koforce te toforce nature te bandeko na nga botala ngai toforce nature te soki okomi pede pasi ezaka ya yo moko mpe mwana mwasi okomi lesbienne pasi kaka eza ya yo moko ofandi kaka boye mama na yo azotinda yo osala kindumba loba mama sala yango na place na nga mpo biso tolia. Voilà. Merci beaucoup David. Mais Cynthia vous faites un engagement. Comment on a bajeur, jeune fille mobile à vivre en un pays étranger ça parent. Mais à comment on a quand on a pire c'est on est tout bien à biso mo pire c'est ana donc peut-être abi pire c'est mon pire c'est alinga te ba benga yaya. Si tu es ndeti boetanya bimenga na tena bimenga za ba jeune ba Antonio ba solo la bien ba vie mo ba kendaka ba zongaka donc na pena bo na kanga mine pa pesa nga ba mibali. Donc ngamo pe na mo kende ba lukapa ba talion ba mo kende tout. Donc on va dire donc on a passé non mbote na vie na ngamoko Antonio Teka ba vitre donc tant au monde on a ba vitre vraiment a esika vraiment et na paiement moi bien na ninga costo na ninga timing exemple à suivre non ngamo aussi parce que ça d'abord on peut exemple musique madé na na pays étranger ni papa ni maman les qui je travaille pas sauf micro na caméra si qu'on a ça la kindumba te poani nakenda province te poani na vivate je paye une maison selon ma coquine nga na rokio ça likamo bete ele kanga na mayele polo beti na kindumba wande to boya ozo comprendre ozala nango te na chance makasi te parce que l'équipe biso yo na chance ya nzambe yene mo pesa na ba angelu ozo comprendre ndeti nga bo nzamba che chance nanga selon âge na ngai akoko pesa nga âge ba ya 30 ans te ya 40 ans te ozo comprendre on pesa nga selon âge nanga malem ba baksela nga chance pona yeba ndenge gérango parce que ne na zaboe so le nzamba pesa nga chance ya ba tanti na 40 ans ba predu ba nini ba no yeba gérango te. Mais non, on a conscience et intelligence à gérer bon mengo ya muta 40 até. Ozo ko faut faire ça o ekoki nanga. Si comme majorité ba fille elle l'autre on a ba défaut en ezani. Je n'ai rien. J'ai vu quelqu'un qui a sa maman na pays étranger. Puis c'est qui non dans la cascade. Oui non dans la cascade ba famille na ba Congo ya pasi. Ya saka na ti oh lo ba ke chez bango bien. Na mboko to uta lokuta poso za ka bien makasi na mboka bien to ngato ya ba mboko be étranger te ozo comprendre parce que o mboka o kota nini na koma ndumba na koma leki ya ba pire ser ba pesa nga ba jo wali boma vanda sola na nzambe tu ne chance vina ngeza wapi kutani sanga tana mutu moko o longola kaka na kaza ba complexe d'infériorité wana nzamba yo kaka na ye ozo comprendre nzambe so lelo pesa ka biso te poto e ba ninga ostenga ete. Parce que nous n'avons pas aller aussi sur les lignes car par rapport à si la tête ça fait bébé on repese car boya tche ba folie ba ok discothèque à meli ba mbende ba salati dans un ba super
Vous comprenez? Parce qu'on a même si ça était, même si on a âge à 40 ans, si on a maîtrise à vie. C'est quand même pas un âge à 40 ans. Parce qu'on a une courte joie, une vitesse à vie. On a que le lucon la banga. On a que le lucon pas pire, c'est pas que ça va pas vraiment robot. Vraiment là la nga tikanga. Oh changa la rabie, puis monga moye ke basala na ngolo amalonga ti. No somba jini, no somba kabilo, emsu bijupe na sombi melobi na teke, on a se retrouvé rien na tika na lisolo. Avie ki ngani wana ka jonanga. Linzanza. Ozo comprendre. To beta masolo eza vrai, génération kabelo sans avenir biso e. Ozo comprendre. Génération kabelo sans avenir na lo bango na sens ni. To li kabelo to li linzaka. Yel santo anani. Depuis to banda on a place to zo monga kabelo na botsa ta carte. Te kata na Congo na mona pas fixe, a te ka maki. Na suka pe ba comptabilité na boxa carte, na ba payer étranger to sala ngote. Et il y a les filles qui sont vendre tout le monde qui ba tout ça ba pesa na conseil ya. Au moins 30 000 à nous 50 000 somba kabelo bois comme yoka yo 30 000 les loba ser na biso ba Loris la congolaise. Na petit exemple paix à son âme ba Loris la congolaise ba kita ba Brazzaville wana ba yapi na ba paix yel sanga Loris la congolaise le histoire ici là archive ni etika là le contraire na matanga batu ba bundo te Loris atiki bana cotisation bo pesa bana en vrai dire ne bela vie ya na sale atiki lodi par exemple auto koki olanda te yangwana ba mère Malou le lola même Malou après ça ba musicien ça la boy mère Malou le la daya histoire évidente sanga ba pot de fleurs za repesa musicien liko ba podium le ça total rappel ba bien avant que liboso tcheli komo liboso vanda ma concentrer Maëlle pas correspondant mais yana lona monyem so se retrouver ça mobile pour ani fi apprécier ya lingara ba tonton ba pesi me ba tonton na ba na basi na bango ba nyoko mela bango parce que yo pe luka mobile non ndeti ba bonheur bo nyoko mana ye on comprend on nyoko minelo bia komi tonton mboko no ko molia ona kimia ozomona yo lingo nyoko amate yo linga ka telelo na zilo ba pesi nga 100 000 obi 200 000 yana oye bi place uti to mutoki no te mutana nda nyoko mete emsa ke no lala na nyau professeur mbongo wana ya baxem susu jeunesse mo be kata vina to bongisa génération kabelo sans avenir biso yo na cha en général ozo comprendre génération ujana ba yaki na vitesse basuki wa hier sanga ujana nyoso ba bimi na époque lelo 2019 to 6 2020 to côté à part corona mutazi succès makasi hier sanga ujana basuki yo ata ba immeuble to comme na internet nde ba yaki ke ba ujana mo ba bete cop mo ba zilar mo a créer leur mo bo kakan to tika malanda ngulu to luka nzambe omene biso la jeune fille to zabwe buka libolongo tongo midi poko yonga fo mena yesa ba musulman bo fana bino na ngbende nanzi bandiba ba bakata ba eloko ana me po ba saka avenir na tout droit eloko ana balongola eloko ana ya to sola mambo za voilà merci et ça là un peu moi passi nga na yoka na tanga livre mo boye omoni nyonso yo zana ngo sangi songo na nzambe mayele oyo zana ngo sangi songo na nzambe po omoni soki bato bayaya oyo baozala aux environs ya génération kabelo sans avenir po génération na bayaya wana bango nde moto baza koinfluence bana soki otali mpe ezaka buzoba comment ça veut dire okepa ya moko boye en soi ozotala boye wana kitoko koleka ya yango mpe ya yango azwa mpe vie te yo kati asepe mpena yo ozwa vie yaya uta lunda atala awa mpena ta makologo soki atikali kaka na nini oyo eza makoso to nini siko moto abongo ata yo mpena yo mpena nde oza boye yaya na kolinga ozwa vi amema kaka tatatana omona mpe papa ngo aza malade yebi ke bango mosimisa bajeune fille ta niveau siko aoyebi biso mpe eloko te etango osisa ye mo mpe kamta opanza apres na suka na biso ake mpena be bongo okende ndeni okende ka bongo yo lobela nga kaka akende di polo okende bongo tatana vino ebebi yatikali mutu telima azwa te na vie mutu azwa te na vie akolinga mpe teke yo zwa malgré yo omona oka neske wi yaya apesinga mobali ya bien tika apesi mobali ya bien te apesi yo nde malédiction kado apoisonné mpena donc oyo mpena api mpe biso bandeko na biso basi omoni mwana mobali po babwakaka ye
Poza mikie yo moko yebo libonza ete mwasi fo balinga yo moko komipesa te bokomi na eloko mo mikolo bino moko kaka ofadi place moko boye so oyoki kaka fula na ye yo moko komolenga mpona nini kibo mwasi eza su te mwasi eza flair mwasi eloko moko atiraka oatire te mais yo nde sikoyo nde contraire ya koatire te donc nayebi te so naloba nini yo moko nde oye komiteka donc basi bazala su kosela te bakoma komiteka basi bazela su te comment ça fait dire 4 basi bosangani mbamo bokeki bokolo boke lukani bele bien boke ambiance mpo na bino moko mais ndenge babanda kotambola na kati ya boîte balongona batala batikana mama papa seke boyaki makambo mosusu boye bato bauti bapale baye ve na calcule monga poche na ye mais yo ye fe nanga ve o petit na o petit ta terme ve nanga ve o petit na o petit ntango ve wana opeso na sa kuita keno pe complexe mosusu mpo na biso bato ya ngola bafi ya ngola bolingi trop kozalaka na kasenda bolingi trop bozalaka na ilia bolingi trop bozalaka na mars bolingi trop bozalaka na o nini na kaskele zwa sikoyo mars tiki kolo okeluka ndeni fanda na ojaenda fanda na mabor boso era cop transport moka 18h na palais tango siko to analyse mwasi akasenda ake mabor poussière esimba te bango wana nde sikoyo oyo basi bakase na lobi te mais en quelque sorte complexe eza mingi na bandeko ya basi oyo tomibengaka basi ya sidani onga azaka na ville ville eaportako nini mpe majorité babos oyo tolokaka babos ya kombo baba na ville te bakikui te bamatadien bamwande ozo comprendre bakikole bana bakikolo kinkole banini majorité babos ozo comprendre tomona bave na biso ebele inutile otanga bakombo solandeli fina banga oteka petrole na betali nzanza mwana nini oka malweka ya suka mais mwana gombe okute kaka ye wana moi mon père a vu moi mon père avait de l'argent moi mon père a l'issue du parcelle moi mon père mais n'a rien ozo comprendre tosola bango na siko nde aya nde na lwanda siko boolanda bato balanda bato na nsima ye akotaka maboko pamba asala relation mambele bazaka bana babo marché asala relation na bamaître na baboite na babar asala barelation donc moka ntongo ya okota ayebi kaka ke wiso pa akepa ya barman ayebi ye azwi apesi verre wana akomela na bamesa nyonso azalaka na mbongo te azalaka na mbongo te donc tu te sens l'aise ozala noka apeti ya bavie po bavie batindaka yo tandis que bango mpe baya mibali lokwa yo donc ye mosaneka yango wana mosana yango wana des hommes comme ça bagene ya bongo bagene premier bongo yango baobenga bango porte-monnaie poussière porte-monnaie ezala na eloko te oyoka terme yango te faire ekola soulevaki on eloko nde tobenga natal utete le boss porte-monnaie magique bango poussière porte-monnaie poussière il a rien sauf donc azaka na maloba ya lokuta ye ma bapambole na langue donc nde asana so otali soki nde azalaka danger na bakini wana peti na ngai yo mona ngai nde naza bachampagne eloko mpo manga babwakanga fali wana masa na ngai ozo comprendre mwana bandade na ngola awa oyo aportele biso nini masu de bandade après na ngola awa tandis que aya bashungu bango moko kutu babetaka ta masoda mingi donc eza un peu sikoyo omoi bacomplexe wana yango wana ezomema na ngola mpe awa bakufa na ngola mpe awa efo bafille ya shindungu fio bakata bilamba batike mutakala batia pilipili ntina mutakala ezalani olinga batata bato moninga bozalaka na ye obete mosinzo okena mbali na signale momina ye nyonso bakenda batia bapilipili lelo akoma fille ya prono félicitations quand même emema eleva yo fille ya prono tous les bapronographie oyo tota 2019 ti lelo ye na ye ateka fille de bebi mutakala ekota pilipili jwa oya te mivo nasala yango bavide bule. Voilà, David et Oembe Cynthia Bofong émission sur vraiment commis déjà na suka moi conseil pour na ba jeune premier ya lelo na benga ba jeune premier te jeune premier na raté voilà za makambo oyo
bawenge ya nango na bandenge na bango jeune vraiment za te David Wemba boy bango jeune vraiment za te ozano jeune pas premier so koti boîte komi premier oh ah bon ah so koti bar komi premier so ba boîte komi premier ozoloka jeune eba se eloko moko te mo mpe balobaka koyebana ezaka ngambo so tite mange ofandi pena boye yo naki jeune premier na yo okomi na nani eza na jeune moko boye tofandaki tobetaka maso ndenge ezalaka aza na 30 000 kwanza abi na 30 000 kwanza na mposa asala ambiance moyen nabima eza te potombo ando bwaka nga esenga nasomba champagne bapeti oyo bakozala na esenga mo matolo natikela bao bamike tane mutongo moyen abima eza te yo moko okomi comme c'est privé badésir na yo moko ya bien mosala yango eza te mpo ya nini omilukaki okoma moto ya millier olukaki okoma jeune premier pa na palin boule oyo eza important soki nabimi place moko boye naye na makambo na nga nabotanga kombo na nga nabotanga kombo na nga te esala nga eloko te mais elongola nga eloko pe te mpo kombo na nga ezaka David Wemba nga kuna lingaka kuso na kozi baplace ada babwanga na bongo nga te bato nyonso babaki nga na zala na soni eso pakati bato mpe na bafai na be batakaka kombo na yo okemvose yo bak voilà merci beaucoup Cynthia moi conseil mpona bajeune à vivre. Oui, conseil n'empêche mingi na génération Kabelo sans avenir. Les petits ou Jana le besoin rien. Génération Kabelo peut occuper trop sans avenir ni ba parcelle ni madini ni donc Kabelo na Kabelo na téléphone iPhone 11 kaka biso donc to luka mpe to bongisa to luka nenzambe bele na place to beta masola ba Kabelo ba téléphone ba nini beta mali sola mon centre trop et ça là bien to bongisa to ta bandeko ba kei bazanga nini to baleke biso pe na nini donc voilà nous sommes pas capables de tout faire. Voilà, merci beaucoup. Donc pour nga na koloba conscience na biso ça là conscience na biso ça là c'était manger moi si olela libala oke libala pe mo na Facebook ouais so yo na Facebook no la tout ta chicha oboka ba milinga na bon mibali wana pe ava apeso vraiment confiance au kota na ba photo nyonso banjo so yo ozana posa o fait lo moi bien mais tano magam oyo salaka tano pe moi ba publication na yo o publier logo moko boye ezata na sens te mobali akuta na mbala liboso alobi no pour la deuxième fois to kota na wapi na kibokolo mobile akuta no mbali boso yo déjà vi na yiko na 40 000 kwanza moko be na ozanga 70 000 kwanza po sala 130 pona somba kabelo ou bien pona na somba ba mobile ye le musoza mobile ba genre wana talinga mi basi basenga yete mais yo premier contact déjà crédit kaka yo ba memi place moko boye mobile asengi kaka gazoza mi ya momela nini champagne amarula tala bajara basi mindo complexe siko tuna siko mwana mwasi ana azolobaka wina melaka champagne to oyo azolobaka ana ke namelaka marula afanda pena na ndako ne penda boye isa bimisa ta mboka sombi ya marula na ndako poka bato bamona ye na boîte nafandaki na moto na meli ya marula et après elobi nango na ntongo lemosu mpe bazongisuna eloko te juste fois abengaka fille de chance fille de chance ya bole ya marula gwango mpe ya marula okoka nango te mozopentaka complexe esaleka abwakama makasi nde bango baoloba eloko ezoboma bango wana voilà merci beaucoup botenir biso vraiment regardé tozali wana ka juste mpo na opesa baconseil parce que biso émission na biso ya masolo ya balabala tozana juste pour nous lever la makambo nio surtout et les kanaba quartier ou balabala donc vraiment ba abonné na biso idéologie TV bon mais ça na biso ka boy et ça la biso bien là je vois boss na biso moko ba di ma patronne o solo la idéologie TV makasi Rose Ndimbo ma papa Mboshili moi si la kaka Mariam Aigle jaune à bientôt c'est mon anniversaire
solo là pas David a viré coton et ça là et on va bien appeler au mot va solo ça là ça voilà merci beaucoup à mon papa Guy les Parisiens so Barry Tantuka na pesi bino so bambote bena de la bino tellement trop mon boss les petits barons de la ville na pesi les petits barons de la ville ozana le solo la David a cassé le roi so solo na bengi na ngayo te hein na na numéro na te solo la biso vraiment na obenga opona na ngana tour na tinda maman soso. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à toi, mon boss, moi, Timba Louzaya de Dangola. Chouchou Play, ça bête qui d'aller solo. Antonio Mondé, n'a pas ça, Bambo Tébélé, Bambo Chouchou Play, donc on a maintenant artiste. Chouchou Play et tout est côté à Babi, fausse copine. Non, faut ça par tous les moyens, tout compte à répétition. Ouais, côté dans la caméra, donc moi, ben interview, un complexe. Souki Amila snap ebela bwa kami makati. Ouais, s'il vous plaît. Après ça va tu vas dire. Azonga na tanga maka bibi. Souki Amila imba bwa kami. Moi s'il vous plaît. Oh, yo éviter. Tengale mikolo ka nena oyo kende azoyemba. S'il vous plaît, tout est kota. Et côté ça. Ça mutu ambelisa président liki tukumata na yorobo pema. Tukumata na yorobo président liki nenga mela pema. Babebani. Badebani te ma melisa nde pema makasi. Polo ba vérité to. Ko tanga ka mo na côté tani. Votre choix est trop naturel. Bon président liki alingi mekapte o kabelo te. Alingi ka fode te. Fode te makasi na yambi David yombe na tikeli o. Wa makamba basi wa mangate. Voilà, merci beaucoup à Tania Bimenga, la brésilienne du Corée Amazon. Hein? Bon, solo la Myriam Makamba et ça, l'anga kitoko makasi avec David et Wembe Toza. On a vraiment pour la bino à la prochaine. Ciao.